très kitoko taka faire rigola les grands coachs. Les grands coachs, aza coacher bana na ye. Aza coacher bana ni kitoko pour faire rigola déjà aza habitué déjà na ba événement ya bongo. Tout le monde a déjà bêta déjà double zénith. Vous comprenez na Werenson ba bêta ba stade ba double ba bêta ba concert à minene donc ils a déjà ba bilo mo boaza l'habitué nango. L'orchestre na donc ils ont déjà mambo à message nango mais il y en a ba misusu wana bazana penza pe habitué te rekutana na événement bon pese événement ya munene ko beta 2 jours ya concert eza ba jeté vous comprendre baza ko s'entraîner kitoko makasi donc l'événement et dans ba spectacle les ebele ba surprise pe eza ebele ba surprise en ndeti nini déjà surprise ba lobango te papa. Est-ce que sur le bis surprise c'est ça sous surprise les ali sous surprise te bato bazalaka wana nde bazasi ba mona ba surprise nini koleka jour ya ngodo événement offert à zo préparer ba le 20 ezala ndenge mususu le 21 pe ezala ndenge mususu donc makambo esalama le 20 ezate oyo ekoya le 21 donc le 21 ezala makamna le 20 ezala makamna le 21 pe ezala makamna donc le 15 juin pe na Suisse pe ezala makamna vous comprenez préparation et que les kitoko makasi non mais biso to inaka été to ina hérité aza parmi bato pe ba faire rigola ba yamba maboko ya fungama na wenge vous comprenez parce que ndenge bazalaka na wenge wana pour mutu aya kota il a problème pour faire azaki chef d'orchestre vous comprenez donc héritier watanabe nga déjà na lobango en quelque sorte aza mwana ya wera et pas faire aza papa leki na ye pour faire aza leki pa ya wera aza petit ya wera son mais héritier aza mwana ya wera de faire aza papa leki na ye eza ngo pe mabete so azwi moi parti wana est-ce que eza penza yango bon ce qui déjà eloko mobweke déjà bomo ako changer maloba pour ce que eza na bato mususu déjà bande mundeti ya bazazu ya ba faire rigola omona epa na biso moto nyonso ayebi koza yanga bato mususu pe bayemba bakende pe na parti na tango na mukanga nga na ke faire ayemba ngo apo mususu pa yemba ngo tout ça na biso problème keza mabete bon baza ebele mais ndeti ngai na omona ke ndeti na ndenge ya featuring oyo basali na ozana posa vie malage ye mo fois zala ouragan et banano ndeni et de un robino kangama na férité basolo la raté et logo moko te akobandukanga carrière na ndenge nini il faut pas tout l'entourage na yende oyo azalaka nango bato yakangama na bango vous comprenez faut pas tout l'entourage oyo azalaka na bango bato yakangama na bango faire okanga carrière robino mundu carrière no ya robino mundu bando déranger faire la ni de un faire aza mutu moko alingaka bato baza ba jeune talent ou baza posa babima na musique a soutenir bango je connais les jeunes talent ndeti robino za jeune talent robino oh mais oui asa musicien déjà ça mamba te aza jeune ata jeune talent robino yebi nzembu nini robino sa yemba déjà pas ba générique ne ya beta loka ba DJ nzembu nini ya yemba ana mo ba générique na te aza na chante soki na ba rumba na yebi na yebi ta nzembu ne moroti ndeti nga fandi franchement pas na yebi ba nzembu na été puis faire akosa la carte le kwa batu nyonso tukuna ba memaki boyi biso moto yebi sort na ngondini ndenge nini sukeli bato ba memai ba kende musani basalaki basele musala monte suka ko finga bato ko créer ba base bango na bango baswani babundi bakomi boye omoni nde bazongi na désordre azongi boye azongi omoni ki désordre vous comprenez mais en plus faire azape kaka obligé te kaka il faut amema ba chroniqueur. Ce qu'on sait là, par sentiment, oui, il y a des petits nanga balobelanga, oui, bien sûr, on a quoi c'est précisément comme il balait, mais c'est obligatoire, vous comprenez? C'est obligatoire. Les obligations. C'est exact que ceux qui ba memi yote nde oyini faire rigola, tonde faire rigola lingara yote. Ce qu'on a fan ya mutu po, au moins neti ba misala auto sala ko ya ko sala ba analyse ko lobela faire rigola, il faut ça de un an fanatique ya faire rigola. Olingara non yo lingara musique na ye donc voyage pe ko yo ke na te tali yo te o continuer makambo yo sala vous comprenez faire aza obligé te kaka asala mamndenge batu nyonso tu basala ki non oto oya miti singana kingo alingi ya mibyembika jama ko ganga oseku wayebi ndenga ko bima eriko sebande
nasali bozoba esala ngando akimi mula nebale naye kobatama na liziba ya mai na lopango ya pêcheur Eric Sebande nawelaki kokende mobembo na moka donc eza louable te eza nango normal aza grand fort na ye nano musicalement et puis na âge on se comprendre baza pe na ba relation na bango ya bien baza na problème moko te ba welela ke loko te pourquoi pas apporter soutien na ye et puis ayebi ndenge nini faire misala ko sepelisa bato ayebi ke soutien on a opesa na yebi ke noza décider on se comprendre yango wana soutien apesi soutien na ye eza nango pe mabe te donc bato bakanisa ngo na bandenge moko bote maître Gims azalaka ne mutu te asolaka nde na bato nyonso tout normal ya teke soki asoli na oyo oseka yina o non ozomona eza nango grave te c'est normal ye mpe aza artiste ye mpe akozala na événement moko boye mpe aza nango azosala faire egola mpe akoapporte soutien na ye mpa na ye bon mpona kosoutenir ye ndenge Kofi ayaki liboso kosoutenir faire egola bavie mosusu nonu basali yango te eza mpe trop tard te ka ndenge olobi ntango faire egola bandaki kobeta concert ne na martyr tomonaka déjà soutien ya Kofi mpe yaka liboso mais après toya komona JB aya kotia pesa soutien na ye ezalaka déjà le même jour nango na ba minuit tomona mpe ranson mpe kaka le 23 yango asoutenaka mpe faire mpona koloba ke omoni basoutien mosusu ndeti ya bavie na ye ndeti baweranson baJB so baosoutenir petit na bango ndeti na ndenge ebandeli boye bato bamonaka soki baye eza mpo bango basoutenaki ozomona yango moni base réservaka ozo comprendre mais bango moko nde baza bongo ozosala bango esengo baomona ke na kati ya clan wenge eza mpe na leki na biso moko boye mpo faire egola aza leki na bango ozo comprendre aza leki na bango eza mpe na leki moko boye azosala mpe fierté ya clan na biso ozo comprendre oyo ezaki azobeta mpe basala minene azokorrige yango kitoko baconcert ezoleka bien azobeta balive na ye bien donc esepelisaka bango eza te ke so bamoni ke apporte so bapa apporte nanu soutien te bamona ndeti baboyi ye to baza na ntina ya koapporte soutien epa na ye te non bakosala yango au moment opportun baza na temps na bango soki Kofi Olomide asalaki yango déjà na avance bango mpe ntango bayo osala yango ezalaka soutien bango mabe invitation lokola ardoise mais avec Given invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bango ya mokolo mpe tilata mabe Maison Given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba Maison Given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo et Sengo Plus Télévision, c'est bien moi, les vôtres Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net moment. Merci à nos fidèles partenaires. Merci à 100% polémique. Merci Nabatutu, Balingarabiso, Maison Given, partenaire à vie. Merci na Nzambe, Pesibiso, grâce, Topengulu, Yakoza, Info de Plus, Ponabino. Bon week-end à tous et à toutes. Je pense que tous allez awa, Mokolo, ya week-end, Mokolo, Mokolo, à Pesibiso. Nanga ida bino likabo pour que ekomela biso lokola mokolo ekomeli biso lelo vraiment nazali na esengo ya ko présenter émission mokona lelo ngai ya bino Kevin Mohamed o nazala kawara humble serviteur na bino. Je pense que lelo to simba pela ba coucher belé déjà en ce qui concerne notre culture déjà en général, en ce qui concerne notre musique en particulier, tu as vu que la production est belé du côté plus européen et là tout ça il a fait Regola qui va livrer son concert pour le 20 et le 21 avril prochain également. Fali Poupa qui va faire ses concerts dans la ville à Bordeaux et puis ville à Lyon. Également, l'artiste musicien Fabregas Maestro également qui va faire son concert dans la Casino de Paris dans le mois d'août. Déjà, Ezali, le programme Ezali calé. On a également, un bêta ma solo, il y a actualité, c'est pour biso. Déjà, na table, hein, pour analyser bon, mais déjà, na 4e émission, je reçois pour vous Nana Kabena, autre à autre émission à Bino, Nana Kabena, la Gauloise. Je pense que Lelo,
plus tokosora maimatali ndenge évolution à côté la bango ezali parce que bazali na production o esali après mikolo ebele et lelo ferego la rozo nga penza na scène européenne ou ekozala penza likambo moko ya motuya et surtout bon ekozala événement pour na culture na biso mais un mois avant prestation ya ferego na kati ya salle Adidas Arena topé na kati ya ba Genève wana et tozomona ba préparatifs ndezali ko salama tomoni ba image ndenge bimi ya lolenge artiste avec ko ozwata ko netolo bara toujours pour na ba joueurs za ko s'entraîner mais pour na bango pe bazali quand même comme bongisa malamu pour que événement na bango le kapenza na kimia ba image ezali wana nde tokozwa putain ko mogriser to ko décortiquer likambo moko na kati ya masolo ndenge ezali mais avant toute chose je dois commencer par dire un grand merci comme ça au boss Clovis Fimpa na maman na biso Doris Fimpa je vous dis un grand merci et merci également na maman Jenny qui t'invita na kati ya Londres MK maman ya boboto maman ya bolingo maman alinga rabato o azana biso pe bien et là donc Nana Kabina pour ne pas me poser ma parole à mon invité Nana Kabina à ma droite à qui je dis déjà bonjour Nana Kabina. Bonjour Kevin Mohamed. Bonne santé. Oui, santé bien. Très en forme. Bien. Oui, en forme. Quand nous on santé kitoko kimia makasi na bisayo. En tout cas, ça sali vide mental et ça la bien. Vide mental comment? Au vide mental. OK. Ouais. Santé zonga rapendo sentir que kimia ezali. Donc kimia pendeza makasi mbote ya trop na bagauloise ba gladiator. Mbote ya trop na bino, bote ya trop na papa Clovis Fimpa. Papa Clovis Fimpa, motema ya mama Doris Fimpa. Papa malamu, papa boboto na mama malamu, mama boboto. O balinga bana mingi. Mbote ya trop na bana nanga Rite Joseph, petit-fils nanga Allegria, mbote na famille nanga Mariam, Christian, Evelyne, Naomi, Yves, Nathan Teka, ba bébé na biso, Meven, Fabien Mukoi, mbote ya trop na masa nanga Linda, Misenga, na opesi ba mbote place oza, mbote ya trop na bana Boussou Jano, Coco Djuger, Diego Titenge, Maître Guilain, ba tutu ya Boussou Jano na ba Japon vui, ba Bouba Bela, ba mbote ya trop na bino, mbote ya trop na ba tutu o balinga ngai. Voilà, to zata ko sur la vite fait. Na bosani le Bill Gates, qui a la Bill Gates na peso ba mbote na kati ya Genève, Nikes Mananga na kati ya Suisse na peso pe ba mbote place aux alliés. Voilà, to sur la vite fait, un mois avant concert il y a un fait rigolo na kati ya salle Adidas Arena et tout le monde ba image circulait le artiste avec aux zata pour préparer déjà concert wana na ba poulain na ye ndenge zali ko sala ma to mekana ko beta li solo ya ndenge préparati avec ko sala pour activer ko sala ma ndenge ni pour la concert. Très kitoko tara faire rigola les grands coachs. Les grands coachs aza ko coacher bana na ye. Aza coacher bana ne kitoko pour faire rigola déjà aza habitué déjà na ba événement ya bongo. Tout le monde a déjà beta déjà double zénith. Vous comprenez na Werenson ba beta ba stade ba double ba beta ba concert à minene do ils a déjà ba bilo mo bo aza habitué nango na orchestre na edo ils a déjà mambo a misala nango mais yana ba misusu wana bazana penza pe habitué te ya kokutana na ba événement bon pese événement ya munene ko beta 2 jours ya concert eza ba jeté vous comprendre baza ko s'entraîner kitoko makasi donc ba événement et ba spectacle eza belé ba surprise pe eza ebelé ba surprise eza ndeti nini déjà surprise ba loba ngo te papa. Est-ce que sur le bis surprise c'est ça sous surprise et ça sous surprise te baza la wana nde baza ba mona ba surprise nini koleka jour ya ngodo événement offert azo préparer ba le 20 ezala ndenge mususu le 21 pe ezala ndenge mususu donc makambo esala ma le 20 ezate o ekoya le 21 donc le 21 ezala makamna le 20 ezala makamna le 21 pe ezala makamna donc le 15 juin pe na Suisse pe ezala makamna vous comprenez préparation et que les kitoko makasi malgré tout ateki yango na ndenge ya village Temba mais mon pe moi batu bakomoluka kokota au mona eloko so bozo préparer batu bazala wana esimba rapenda te pe lo mususu ezana ya obombama boni bobi misango boekamba mona miso batu vous comprenez ça la bien te mais il faut aluka place mo bo eza un peu coulisses quoi pour bazala baba se préparer bien au moni répétition tango akoto ko za pe distrait mais so bo abino na bino esprit éthique à la kana travail. C'est ça. Voilà, mais tout le pays côté à soutien, le lot moni maître Gibbs a apporté soutien à affaire rigolo. Déjà il faut ça et le moins louable. Donc les louable te ça normal. Aza grand fornaé dans nous. Musicalement et puis na âge
ozo comprendre baza pe na ba relation na bango ya bien baza na problème moko te ba welela ke loko te pourquoi pas apporter soutien na ye. Et puis ayebi ndenge nini faire misala ko sepelisa bato ayebi ke soutien on a pesa na yebi ke no za décider ozo comprendre yango wana apesi soutien na ye eza na ngo pe mabe te donc bato bakanisa ngo na bandenge moko boye te maître Gims azalaka ne mutu te asolaka nde na bato nyonso tout normal ya teke soki asoli na oyo oseka yina o non ozomona eza nango grave te c'est normal ye mpe aza artiste ye mpe akozala na événement moko boye mpe aza nango azosala faire egola mpe akoapporte soutien na ye mpa na ye donc ezaka bongo mokili ekendaka kaka bongo tour à tour. Voilà, mon Kélékénara, bon tour à tour. Je pense que depuis faire Egola à Nossa, concert, je pense qu'ils ont dit non, on a ça, la date arena. Ouais. Kofi Olomide, la légende, a sorti à apporter soutien vite fait, l'artiste faire Egola. Oui. Mais jusque-là, ils ont abandonné Kobe, ils ont la bonne musique, ils ont se plaindre un peu de fois. Jusque-là, bah, moni penzate, ils ont le là-bas. Tête ya minene ya clan wenge jusque là motuna nous pena sali vidéo te motuna la poster pour na faire Egola zalité est-ce que ezali na nta mususu to ko bezana nta pour na bango ta mususu na ko apporter soutien à faire ayo mo de jeu le bien on a moni Naomi ya bana pese bambo théâtre na raisonner pe mbamo Tarik Ngangu awachi bas bambo théâtre na bino bon pour na ko soutenir ye ndenge Kofi ya kiliboso ko soutenir ko faire Egola ba vie mususu non ba salengo te ezape trop tard te ka ndenge lobby tant on fait Egola banda ko beta concert na martyr to monaka déjà soutien Kofi pe ya kaliboso mais après toi comme on a JB ailleurs taper sa soutien na ezala ko déjà le même jour na on a ba minuit tout monde a payé rançon pe car le 23 yango a soutenir a pe faire pour na ko lobake omoni ba soutien mususu ndeti ya ba vie na ndeti ba rançon ba jibe so ba soutenir petit na bango ndeti na ndenge bandeli ba to mona soki ba ye eza po bango ba soutenaki ozo mona ya omoni ba se réservaka ozo comprendre mais bango monde baza bongo ozo sala bango esengo ba mona ke na kati ya clan wenge eza pe na leki na biso moko boye po faire Egola za leki na bango ozo comprendre aza leki na bango eza pe na leki mo bo azo sala pe fierté ya clan na biso ozo comprendre ezaki azobeta pe ba sala minene azo corriger on kitoko ba concert ezo le kabia azobeta ba live na bien do SPL sara bango ezate ke so ba moni ki apporter so ba pas apporter non soutien te ba mona ndeti ba boye to bazana tina ya ko apporter soutien et pas na été non ba ko sala ngo au moment opportun ba na temps na bango so Kofi Olomide sala ki ngo déjà na avance bango peton ba sala ngo ezala ka soutien mais faire Egola ndenge azobeta concert azobeta na ngo te pona ba soutien ya bato ozomona oui c'est important donc mutu apporter soutien na epa na ezala ngo important ezala ko apporter soutien na yo moko mutu te mais na culture pe ozo comprendre mais ezala ngo vraiment penza pe important ka te mutu faut à soutenir ye kaka te ozo comprendre pour déjà à sala déjà orchestre ye moko aza mukolo orchestre na ye ozo comprendre akenda ko signer ba contrat na ye moko ozo mona eza nango vraiment important mais ceux qui ba sala ngo na moment opportun au bango mo balingi voilà nana kabela mais tomoni publication moi ya faire Egola vite fait faire Egola qui nous parle de 90% presque mambo eza déjà d'accord 90% on eza nini 99%. Et là, on attend papa aboka elo mobo na nini oh na page na Facebook ko aboka elo mobo ya loba nini mobo balandela ngo makasi na busa nyango 99% eza ba événement où azo préparer ba billet ya le 21 et misile la nonté bato ba bi ki etikara ki quelques billets peut-être pas zo le bila ba billet wana donc 99% donc c'est que est-ce que vous avez pas date musuté ta musu ba contrat musu elandi ko lega et cause avez ba contrat musu po déjà na loba na déjà l'autre fois on a qui une émission na c'est que bato bazo kanisa kaka ke faire Egola obeta ka le 20 le 21 na ndinga o kebeta na le 15 juin à Genève mais or que peut-être qu'après avril emsu na mewana ozomona na mewana titoko ma juin ezape sous na date musu ekoza na 4-4 ou soit après le 15 juin il y a une date mususu e bakisama pour faire Egola penda akosa la tournée akosa penda temps ya obeta na place ebele pour obeta ka na France na Suisse Belgique pe ba na posa na e faut ba beta pe na ba Canada ba Allemagne ezali ba sala ezali na Londres pe ba sala ezali
Vous comprenez? Et ça, va contrat. Alors, signer, soit mon que awa et simba sanini, abimisi date. Soit mon que awa et simba sanini, abimisi date. Vous comprenez? Alors, souka kana bevenement na misa tout pour alors ça la tourner mon bimba. Il faut beta, m'denga zui surtout tant qu'il y a beta à l'issue, c'est pas te belé, bah, vraiment na posa nae. Autant on rebeta na France, Belgique, bah, na posa beta. Soit beta na Suisse, Allemagne, bah, na posa nae. Vous comprenez? Donc, 99% na eza ko globaliser ma kambunyoso. Vous comprendre, ezaka ya babiye kakati. Pour babiye déjà commis presque une affaire. Il y a le 21, pour il y a le 20 déjà si là qui déjà. Donc il y a le 21 et commis presque déjà na souka. Donc à bientôt là boyo kaka ke non babiye nyoso ici. C'est ça. Voilà, Nana Kabe na topusa na biso vite fait, lelo l'artiste Ferregola, aza parmi bateau lelo na musique na biso aza pena na print où ezali très remarquable et surtout pour na ba marambo a celle lelo ba chef d'œuvre ezali mo ebele. Mais Ferregola ko la ni sama na album na récent album na yo mona ke aza gita ko collaborer na bandeko ou ya wenge également la bandeko ba ustaki pe na côté à quartier latin. Na OK Jazz na ba OK Jazz parce que vi mélange azala ki wana mais côté na ba collaboration Ferregola sali otori ko lobateka na bandeko bazaka na Kinshasa même bandeko ba ni banda mboka baza na facilité ko koma la salle de Arena lokola ngai na yote mais bato baza na mikanda ba na facilité sur ba PC invitation à komi mais moto ayebaki na Ferregola ta mosu na album yo tikolika moto nini penza na yo ko lobake non ngana préféré yé faza na podium a interpréter tam sous titre oh na Ferregola. Non, préféré vraiment ndeti ngande na monela ki na album parce que ce total na album wana oui ba chante tout ezobeta mais oyo ezobeta plus eza banzembu oyo ayembi ye moko wana penza oyo ya collaboration ya collaboration bon baza ebele mais ndeti ngai na mona ke ndeti na ndenge ya featuring oyo basali na ozana posa vie malage ye moko fazala Ouragan en plus soleil wanga écriture chinoise fo azala en plus na babindombe. OK. Mobali ya bato na babindombe et ça la bien pour koluka teka bango nyoso bazala mo ba jour ezebele. Peut-être na ba oyo ekoya ba déplique pe ba kozala place musu miel descend ozomona place musu pe finite. Omona bango pe bazali ba ko assister. Mais en plus ezala ke na premier jour et c'est nga ezala bongo po tala faire yemo pe ana ba musicien na ye faire alingara te ceux qui azobeta concert ayembi ba musicien ba yemba te alinga pe apesa ba na ba petit na chance donc tant azoyemba azo présenter oh ya ilunga oh Ferrari oh telele mutazo yemba vocal na ye mutazo sala do ezala mo parce que ozwa batunyo surtout o ba yembi featuring bazala wana temps ezala OK au moins avant kabola na concert oyo tout nombre ba ozala po na kati orchestre telele déjà a interprété à écriture chinoise kitoko. OK. So ba yemba on a pas avec telele déjà yemba ngo bien. Vous comprenez? Mais ceux qui sont à ke batu bazala wana ndeti na premier jour no mona ke ils avaient malage soleil wanga na babindombe. Après na ba oyo ya ba sele yo pe so magistrat pe zali ba oyo ko ya o comprendre. Donc ainsi de suite quoi. Donc voilà, ba concert ezebele. Il y a une chanson tirée dans quatre albums, il y a Héritier Watanabe, Citoyen du monde. Na moni ba golo ebele. Moi parti mo beza lokwa moi visa. Moko zo keneleti visa et tout. Mais pourquoi seulement ko luka ko kanga ça ba lokwa na ndeti na ngunga o moninga asape na kati ya famille wenge. Mais comme c'est là on est plagiat et tout comme ça tu as juste temps recopier koto. Ah non mais biso to ina ka été. To ina hérité. Aza parmi bato oyo pe ba faire egola ba yamba maboko ya fungama na wenge. Vous comprendre parce que ndenge bazalaka na wenge wana pour mutu aya kota. Il a problème pour faire azaki chef d'orchestre. Vous comprendre. Donc héritier Watanabe nga déjà na lobango en quelque sorte aza mwana ya wera et pas faire aza faire aza papa leki nae pour faire aza leki pa ya wera aza petit ya wera son mais héritier aza mwana ya wera de faire aza papa leki nae eza ngo pe mabete so azui moi parti wana est-ce que eza penza yango bon ceux qui déjà eloko mo bweke déjà bongo ako changer maloba pour ceux qui eza na bato mususu déjà bande mundeti ya bazazu ya ba faire egola
omona epa na biso moto nyonso ayebi koza yanga bato mosusu mpe bayemba bakende mpe na parti na tango na namukaka nga na kemo faire ayemba ngo apo mosusu pa yemba ngo tosala na biso ngo problème te eza mabe te eloko bien bato bakopia yango kaka ozo comprendre eloko eza bien bato bakopia yango so totali nzembo ayo yo bolingo atemba kayembe nakosambana na niko bafutisi po so toye super Fabregas tomoni lifo bo mama bengo tanga bolingo nanga kufelekete ya bato oyo basali crash d'avion omonake ekendaka mo bandenge moko eza ba rythme eza ndenge moko rythme ezoke presque ndenge moko donc pour la ngai eza nango mabeti eza nango normal. Ok, voilà, to okende vite fait lelo nalandi émission moko ya journaliste. Et c'est aussi une personne que j'aime tellement, j'admire son travail. Nazorate un kolanda maramuna moi trop, Rachel Kichita. Oh, le loiseau déploré comportement des fois il y a biso ba congolais. Tant que biso ba congolais, cela veut dire du côté plus culturel, tu vois qu'on sera ba musicien na bisoté. Je pense que quand tu connais ma solo awa, yo moko préciser maramuta l'héritier watanabe, ozo bango na moi élégance nyonso. Parce qu'on a besoin de les côté mon sous-souté. Mais le lo ezo ça là pas si on a que ceux qui montent X à la moto ya kingandi tant on la télévision il faut que matina niveau ya kokoma na niveau ya kopesa passe makasi donc kopesa passe makasi là veut dire so kofinga même ba famille kofinga so ko sala est-ce que makambo zo sama lelo na kati ya chronique na surtout na kati ya musique na biso lelo ils ont apporté peut-être solution est-ce que polémique ya lobby na polémique ya lelo na moi identité moko bon polémique même ya kala tout mona Kofi na papa Wemba personnel tout mona koto yo mutungu ba yo ba tindo vous comprenez tout neki tout mona kuna Kofi ma trahison na yo po yo zanga lupemba pite chama zulu ozanga refaire ayembe na papa Wemba donc babiloko wana déjà et banda déjà kala batu ya ba musicien kasi te batu siko ya ba musicien eza nini problème eza na clic moko bimaki on se comprendre o esali ke non e comme ça batu tout ba ko mandenge moko parce que lelo nga na ko vanda Kevin na ko lingate yo tele mo finga papa na ngai on se comprendre so na mono fingi papa na ngai lelo peut-être na peki so Kevin ko sala subongo te lobi ye bango lobi kuna nga pe na répliquer no finga pe o ayo papa on se comprendre parce que ceux qui eza na clic moko boye déjà o esalamaki babima juste kaka pona ko finga rabatu on se comprendre et na clic mo babima babimi juste pona finga batu bango basala ka émission ba finga rabatu bazo kota tina ba mama ya batu on a clic ni ozobe eza na clic o bima ki biso so to yebi ke eza na clic moko bo e bima ka bango nyonso balekaka ba fingaka on se comprendre ba débat ba tout à bordir ok ba yebi te ke yana mutu mususu alinga ko tout à bordir te alinga aloba ne mambu normal simple pour ça les apona bordir tout à te mais akopanzande bordir bordir pe panzani on se comprend mais clic wana tangu ebimi eye na makambu ya kofinga batu mususu bamoni basuki mutema comment bango bafinga c'est que biso so to comme pareil on se comprend yango comme ça la pose mo pe batu mususu ba kompe babimeli koto pe bafingi kote kuna pe babimi bafingi on se comprendre déjà la musique ma kofinga eza babilo mobo ezala mais kokota tina ba famille koyo kofinga ba parents ozomona po fo bolobelaka mutu azosala musala wana boko kota na famille na ete po ata na balibanda ya bamboka na otomona dernièrement awa Nicki Minaj na film bo ya rapper pe kombo kimingai Cardi B te mais moko lisusu na bosani azape kaka rapper kaka ba otozala na mo ba guerre froide mobo bandeko swana makasi ba fan pe ya oyo ba komi ko finga ba fan pe o mona pena ke na ba finga na eza ba bilo mo be sala ma na ngona musique ozo mona mais kokota tina ba parents na ba famille wana ndesko eko ma mabe ozo comprendre po eza na ba misusu pe bazala ba parents te tangu yo fingi ba parents ne bazala musu déjà ya kufa or sepela nango te eza lokwa ngande na ana mama te o finga mama nango koti se non sepela nango te. Vous comprenez? Click wana nde mute BBC internet. Vous comprenez? Click wana yango mute BBC internet vous ba yaki na kofinga.
bazo correcter ko boneti ngande na za boye tant on a les kana bemiso ming na ko kumisa faire na zo yemba banzembu na ye na luka na bimisa ba savoir faire na ye ozo comprendre bango siko pona ko bimisa ba savoir faire ya artiste na bango il faut ba ndo finga batu balakisa batu ke artiste na bango aleki batu nyonso o kuna kutu asila o kuna ku mama na bango boye o kuna kingani boye baluki mutu mususa ya bando finga ba betiti na kombo ya ba kofelo mide ba biloko wana nyonso. Parce que tant que mutu alobela ka Koffi Olomide azomona ke mutu mususu azoleka azofinga ka Koffi azoloba mabe est-ce que kotala pe mutu oyo olobela ye pa oyo finga ozomona nde makambo ezokende bongo oui ça fait mal mais on n'a pas le choix. Est-ce que polémique le lui a apporté un plus la musique na biso polémique est important ka un plus parce que sans polémique pe musique et coexister te so tali bate belé o bazaka na ba polémique so polémique na bango style na musique na bango sala nini et kitaka vous comprendre polémique et ça la musique et tomba makoto bazala ba bango balobela bango koto pe bana ba eloko wana yango nde ça la force partout dans le monde vous comprendre partout dans le monde polémique et ça la mais pourtant on te le carapé te lobela ba artiste to ba ça rappelle un plus vous comprendre to ba ça un plus. Pour artiste, azalo quoi joueur ndé mutaye bana monde entier. OK. Vous comprendre. Mais ba artiste, aime pour que place mo ba yebi na bango été. À part Michael Jackson. À part Michael Jackson. Ezando mona ba Céline Dion ezana ba pays monsieur ba yebi été. Vous comprenez. Il y a ba pays monsieur ba yebi même pas. Elle a ba comme monsieur ba yebi été. Ezana pays monsieur ba yebi été. Muto azala ka Céline Dion. Oh, mutu o azala mondial ezalaka Michael Jackson. Ndazalaka artiste o ayeba na monde. Ba Jacob Devary elokote. Ba yebani na ba meza na ba pays mususu pendo kei boyo koti na pays wana tuni Céline Dion c'est qui? Ezali. Mais nous sommes là au biso to salaka et importera peu un plus. Mutu muso a cause à la base aki na pena mboka moko boye. Amoni le muso émission mo batali ba via bila tala no le kwango ezani na komo tala moni peke mutu moko a lobela artiste mo bo songolo. Vous comprenez? Et ba ça rappelle un plus. Mais il faut que lobela artiste na ndenga bien ko lobara ba savoir faire na ye. Vous comprenez? Yango ça va neti biso to comme ça papa Hervé, depuis que papa Hervé za ma casse na live. OK. Yé côté en tout cas ko sala ba jeté alors yemba pendant une semaine voix ezika tando yemba ne kaka OK oso comprendre et après na misusu ba nil ba ko kara live te wana ndeto yara wana beloge na biso et pas à faire rigola oso comprendre ça c'est ça voilà mais tout le monde a dit solo ya ba délégation parce que l'artiste est fallu ton akenda ki na ba milulu na ya minene na hotel ko sala récemment azo ki te ko sala délégation ya bato ezaki na ba influenceur na kati ezaki na ba chroniqueur ezaki na bato ebele. Mais côté affaire rigolo après bandeko ba ko sala demande et ça la m'appelle lokola ya ko landa te mais quand même ce qui est ko senga na bandeko ba sena artiste ba kende et vous allez appeler loka mabete mais nalanda ki analyse moko ya ndeko nanga bev o lelo azolo ba faire rigolo vous en incapacité ya ko mema bandeko na ngambu ya bisika ko beta concert et d'ailleurs même ndenge bazolo ka ba soupçon ndenge bazolo beta manase ki bandeko soki ba ko kenese ba ko kenanzela ya Grèce. Est-ce que faire aux difficulté à remettre bandeko na ngambo? Est-ce que faire non peut mais un an mutobet ça faire concert et ça producteur. C'est ba ça autoproduction. Autoproduction. Babi faire azomi produire yemoko. Producteur azali. Pour ça bato zaki na bazali na posande ba yeba nan yango aza producteur. Faire ça la mamna na silence. Vous comprenez? La production na eza faire rigolater. Production des affaires régulaté azana producteur naï de un an nous demande ya ba visa tant mutazo ke ko beta ba concert déjà bongo ezalate ke ba kende ya bandam et puis faire akosa la carte le kwa batu nyonso tukuna ba memaki boyi biso moto yebi sort na ngondini ndenge nini sukeli bato ba memai ba kende musani basalaki basele musala monte suka ko finga bato ko créer ba base ba ona bango ba swani ba bundi ba komi boy omoni nde bazongi na désordre o azongi boy o azongi omoni ke désordre vous comprenez mais en plus il fait azape kaka obligé te kaka il faut amema ba chroniqueur soka on sala ngo par sentiment oui ayebi ke ba petit nanga ba lobela nga oui bien sûr na ko se pelisa mo comme balé mais eza obligatoire te vous comprenez eza obligatoire te eza te ke soki ba memi yote nde oyini faire rigola
tonde faire gola lingaka yo te soko za fan ya mutu po omoni neti ba misala auto sala ko ya ko sala ba analyse ko lobela faire gola il faut ça de un fanatique ya faire gola o lingaka na yo lingaka musique na ye le voyage pe ko yo ke na te tali yo te o continuer makambo yo sala OK vous comprenez faire aza obligé te kaka asala mamndenge batu nyoso tu basala ki non au sala ngona façon na ye vous comprenez tant akendaka poto akendaka ko beta Zénith mais maka Hélène Kalema na 30 titenge batu be basatanda nango te mais ba monika après c'est mona ba oui ba moni ba journaliste ba ye ba ngom ba présenter ka na on na Zénith na o batu mususu tout pe ba betaka ba concert bien avant pe ba memara pe batu te ba memara journaliste te faire déjà bando sala ngo ozomona eza pe te ke soka ko mema batu fo ya bandolo ba no mema telle personne non yo so mona déjà muto ok ko beta concert na pota ki ndela Grèce et salama non ba bien monsieur ba comment les kanzela wana OK France mais les kanzela na par rapport ya Skal OK so ezaki avec ça Skal wana mais pona ko kende ko beta concert yebango mutu lokwa faire gola ke mema batu ba ki ndela Grèce et salama te ba ke écoute États-Unis o eza musika koleka France pe lekela batu ba comprendre comment mutu ak États-Unis ba mathématique ba musicien ayo ko so ba musicien musu awa akena bongo pourquoi pas bike ba musicien o batikala kuna ba kotisi ba mbongo o batikali awa baza pe na ba famille il faut pas kotisa moi un peu malgré ba ndozo salaire na bango mais faut pas kotisa pe mbongo po mbongo ba concert pe sala bien yango sala ki keno atika no ba o baza kuna ayazo pe na ba o baza bango pe ba bénéficier vous comprenez si qu'on est États-Unis même ba ministre est-ce que ba kende ndam ba sala Skal to ba kende na ndenga mboka moko boye to ba keba ke koma kuna non pourquoi pas pour ni ko sous-estimer mutu pour nani ni ko sous-estimer mutu elo esala nga pasi ya ngwana faire gola artiste munene ya mboka o abe akenda Zénith tete na Zénith to ba musicien mais maka ba kenda na Skal mais ba musicien mais na ba danseur na ba danseuse la génération na misali boso mema ba danseuse na poto se faire gola Élysée na Judith Élysée persona makufa kufela na ngola na libala na vous comprenez faire gola mutali boso mema ba danseur na ba danseuse mema des danseurs amemina des danseuses na ba journaliste na orchestre ba animateur Moussamari azaka na kunzardo azana vous comprenez si manio so complet ba musicien so Chikito Nicodème partout jus d'orange gigola sur le bisanga baté belé ya memakiana yebisanga baka na posa nde faire gola ayaka ba no pesa ba compte randi te faire gola muta bongo te peso azu ba visa bo kanisa te ke oyaya oyebisa bino ke nazwa ki 50 visa to nazwa ki 60 te po ba biloko aneza ba biloko mo besala mana ngo déjà kala tout le monde a une délégation, la délégation à 100 personnes. Vous comprenez? Même orchestre, la délégation à Batou. Tout le monde a papa chéra salango, tout le monde a confié le milieu, tout le monde a papa wemba. Même qu'on a bâché ya matongi. Et le reste que zate, Batou baza calme, ba mon orchestre faire et mat aéroport et ke poto. De un d'abord et l'autre on a le comité bino bo imaginer rango déjà. Te balobi azo ba information zo uta na source. Ba information uta na source te source ngo kozela ngo wapi. Soki yo zana mutu ya kati te ya source te soko kozela ngo wapi. Bazo zo ba appel. Ba appel ngo nani asina na biso ba $2500 poto. Ba sengi mutu mbongo te. De un on a fait rigoler ndazana osenga nani mbongo. Fait rigoler patron na mbongo ebele. Vous comprenez? Bon on osenga po asala nango nini. Yebisanga bon on singa pasa na ngoni tanga memaka Hélène Kalema na 30 titenge ba pesa ngambo za la garantie que kozonga quand même simbisa eza ke biso makambo chendambu mambo na orchestre we na kata J7 makambo na pa faire gola ezati batu o bakende bakokende o pe ba otikala batikali donc vous avez l'impression de boye banane okende nana otikala bo mona ka jour ngo to ba matana aéroport ba o ba okende ba kei o pe ba otikala batikali o ba kolinga ba continuer ko zana faire gola batikali na faire gola o pe ba mona ke ba okende bon débarras c'est tout
Mais ndé bozo bon la vango pe nezo kinili. Est-ce qu'il y a nous mo pe de botala malama mo na vrai ou za vrai té. Bon le cœur de l'homme est mauvais. OK. Vous comprendre l'apparence est souvent trompeuse. Et le nyamuté ko refléter makamususu mais na katinae tu sais pas ce qu'il pense. Ou azo kanisa ou yebité. Vous comprendre on a vraiment ils a pas c'est pour na kota tina katia mutema mutu. Faut comprendre que azaboye. Et banandela msuna temps on des voyages zabou. Bato o barotika la to comprendre déjà que non oyo azaki na evreté. Oyo azaki na eboye. Oyo vraiment abandé ko linga pa perve. Vous comprenez pour tous na ba artiste na biso na ba orchestre obe bazwa temps. Ba miso pe bando voyager ton nom na ya Mati de Gaulle. Mati de Gaulle ba miso pe bando voyager patikali. Mais le Mati de Gaulle déjà deux fois moi beti États-Unis. Okay. Vous comprenez? Ba risé à gola bazana na ba telele. Bazwa pe temps mais au sentir que non azaka na bolingo orchestre. Vous mona le loton bon voyager ba ope bazafa ba kanga pe mtema. Toza pe belé. Vous comprendre biso nyonso na mbala moko simbate. Ezaka obligé à pona. Mais c'est que si ba voyage eza ebelé. O faire au mona ki rotia na liste akei. O pa rotikala. Tu continues ton travail. Voilà, dans la guide de comment Kwazali, ex-basiste, il y a Robinho Mundibu, oh, le loi Koloba, l'artiste Ferrego là, Kanga carrière Robinho Mundibu. Nous sommes Robinho au Sala et au Simbate pour faire une tatangaï, musicalement parlant. Eh ben, non, Deni. Et un Robinho Kangamana férité. Parce que le raté, et l'eau moroté, akobando kanga carrière na endenge nini. Il faut pas tout l'entourage na yende o azala nango bato ya kanga mana bango. Vous comprenez? Il faut pas tout l'entourage o azala na bango bato ya kanga mana bango. Faire kanga carrière Robinho Mundibu carrière no ya Robinho Mundibu bando déranger faire la ni de un faire aza mutu moko alingaka bato baza ba jeune talent ou baza posa ba bima na musique a soutenir bango. Je connais une jeune talent. Ndeti Robinho za jeune talent. Robinho. Oh mais oui. Asa musicien déjà ça ramamba. Te aza jeune talent. Robinho yebi nzembu nini Robinho sa yemba déjà pas ba générique na beta loka ba DJ. Nzembu ni ya yemba. Ah non ba générique na. Te aza na chanter soki na ba rumba. Na yebi na yebi ta nzembu ni moroti. Ndeti nga fandi franchement pas. Na yebi ba nzembu na été. Ah yo comparer ndeti Robinho to ko to tia Robinho na déplique. To lo banane. Zongela munwe, bileze munwe. Yakano kite kolela na kokoma hymne national. Soki oye te banje mabongo. Bilu asomi mutuka popa eba. Eza chanson ya Robinho. Ta bonamité à mabe bino. Faut encourager à mutu. Faut encourager à mutu. Boye bisaki ke mambo sala ke simba te luka moyo ndenge nini obando yemba. Yenga na ebina mambo muziki te. Ya koyemba bona ebina ngote. Amen. Wanzemba suko to na yebi yango kutu même pande na yebi te so cameraman na ala sima yebi nga kunde na fanja akona yebi na nga banzemi na yebi kutu nde banzemi nde ya bina file na yebi banzemi ku ya Patrick Beckham pour Robinho yebate na yebi atanzembu le moko te siko muta bongo carrière ne ba baby so ndeni muta tanzembu moko azala ngote siko carrière ni ba baby si yaye yebi sanga carrière ya yeni ko ba référence à ba chanson mozo na yebi tanzembu na moko te non na yoka ngote non na vanda tate place mo na staff mo bo ba tanzembu mo balo balanga ke onzembu eza ya kingani non na yoka ngote ata la place ya vanda entourage ne batazara na bango ba onde ba baby sisu mwandambu oya zaki nango po aza jeune talent aza ne na carrière mo te o na robeta lisolo nango à part ba générique ya ba bêtise nde o yango nga na yokaka vous comprenez que o nzembu moko yemba aza nango te ezate na yo na lobby déjà ki na yo karababi na filet na yo ka nani Ibrator na yo karabanzembu miel de sang nani Lady Maître Patrick Beckham vous comprenez to bando kende na ba déplique pomba ba Fabregas kutata mwa kabose kutu na yo tata nzembu na niao na oh wana nyao va tirer ça mon terre écoute on comprend
siko ndeni ko banzembo wana na ebe obo banzembo na eba motendeni po ato bengi mwana ne so sara ignorance suppose ignorance te soki na eba nzembo ne motenda lobino ke na ebi nde ba génie ki wa ya beta ngako na noka nsa za randa animateur ozo comprendre na yebi nde générique mais nzembo biye penda côté nzembo nde na tuka na yebi te po na yebi pe kuteso emba voani oui, son grand formateur anima ko za Robinho na orchestre na parce que mon que non ça déjà bilo musu bazwa mutu pe kaka na orchestre na musu pe pona aspect physique batali ke à côté de ma pe à décorer pe podium mais ce que zali pe kazwa ki tampe pa Weranson na ngati ki leta tenzembo mobimba yemba je ne crois pas pona kati orchestre Weranson na pe ayemba vocal vocal na ngokutu bana pété bani izalandeni na yonga la yoka ka ayemba vocal moko mais na yebi pe vocal wana te na yoka ka ayemba vocal moko mais na yebi pe vocal wana te na yebi amoti donc en tout cas pour la carrière na ye afin sa famille na ye to akende kotuna entourage on comprend entourage OK akende kotuna entourage o ya vandaka na bango po africantara ferete avandaka na ferete donc faire écoute na kata maramne wana ko zala kutu te ozo comprendre po bato ba sa ku ba carrière danger bazali so to mona roi ba bina filé ba David Beckham to tala ba Ibraton kutu neti nzemba Ibraton so ki na ku fiende sekena ngaye mon amour mais vocal ya Robinho pe na ndinga maison ezaka changer ka moto identité na commis ouais ne vocal ne comme maison mais oui razaki na yama força yemba mo bien yemba penza c'est ça yemba mo bien kona we roboti lelo sikonde ni azala ata na vocal ne moko te wa yemba yebani changer ka moto te sikoyo beti masolo ya we rason to comprendre que we razaki ana ba héritier pe bazawa na ba coacher yemba boyo zo comprendre bilo musu pe sala mutu bo sikona ndenge na ye moko vocal neni ni ya sali we beti ya ndenge na ye moko pa we rason to chani ni yo ya ye vous comprenez? Chani, pour comprendre que va souffler vocal. Non, va souffler. Va souffler si quoi chanaye. Va souffler. Ah, exact. Azana carrière non te, dans azana jeune talent. Donc akende ko tala na entourage na place oyo yé akoma fréquentaka place vendre ande ba yebi ma ramener place kinda. Donc abatika ko acquiser Ferregola. Voilà. Tokobi la suka, s'il faut dire un mot, il faut relancer message na ba goloa ba ndeko ba ngala la bonne musique ba landi biso. Ane mo golobani plutôt ka bona biso vite. Bon, elo na lobaka ka toza na album na biso oyo eza na marché. Hein? Toi un album na biso eza na marché, toi na Dynastie 2 volume 1 na volume 2. Donc ba nzembo wa kafu eza wana bo continuer ko kota ko télécharger, bo ke ko la bo kende ko tala ngona ba plateforme nyonso. Ya Ferregola bokota bokende botala banzembo eza wana ya kano makasi banzembo eza ya kitoko donc du jour au jour on découvrir en plus nzembo na biso ya wati send et tout comme ça 1 million de vues toujours na audio seconde chance déjà tito là déjà na butu awa 1 million de vues donc banzembo na biso ezo kende déjà kitoko bato bazo benga pona ba clip boza posa clip à double tour, boza posa clip à héritier du trône, boza clip posa clip à seconde chance. Papa veut Aza déjà qu'on s'est préparé pour na yango. On voit que nous ba clip na bino ndenge bozo senga. Et puis toza na concert na biso na Adidas Arena le 20 na le 21 ba na poto boya mobondo. Boya pena mobondo poto za radege belé, toza penda ebelé. Place nyonso okendo kuta ba golo ba ze belé ok na Paris, na France, ok na Belgique. Ok na Londres, ok na Italie, ok na Canada, ba partout ba golo ba zebele. Donc ba o ba zaza ba misika bo futaka déjà ba billet na mino boya rapport. L'un de ces 4 matins a déjà to kuma de 20. Ozo mona donc so moi aussi to côté déjà avril. Donc moi ya Adidas Arena, moi ya Résurrection ya Jésus, moi ya Ferregola, hein, o azongisi musique na poto ndenge zala rapport musique pende sila na poto musique lalaki bato bakomeka koyoka ba mission ba vendre na poto batika na poto ndena mona noko lias Emile alias ndinga betaka ba concert na ye ba Suzuki nde ba beta ba concert kuna na musique nde sipo zonga na poto ezaka penda orchestre utikin eye poto ebeti ba concert ana tokomi pe kotala kango ndenge to mesana ka oyo koti pe na internet to fini concert à Ferregola Douda Adidas Arena
moni ba mon concert ebimi moni nde faire egola potaki nze moni na yemba kine bandeli tina suka to boye na biso ba image mo boye zalara inaperçu oye mon na raté dans tout cas ya biso penda etikala chef d'œuvre nde botala Zénith ya Papa Hervé nde botala na ba Élysée Montmartre nde botala ba concert ne ya ba résidence Londa nde botala ba concert ne ya Fiki na kala tant représentera Chikito donc concert wana ekotikala donc etikala penda archive. Donc, archive vraiment. Et là, on a kolo bayangwa. Bambote déjà au plus à la banane. Ah, bambote, na opesa mingi na Judith Chikambila, na pesi joli kabase le bambote, na pesi mbote na Jenny Alula na Gabon master na nga, na pesi bambote ya trop parce que zali na ba petit ba bébé tout, na pesi bango bambote, bambote na Bogos Yenga, na kati ya Canada na pesi bambote ya trop, bambote na batutu balinga ngai, boleke belé, pesi bino tout bambote. C'est ça. Comment le était un article le même que le mission aux Yemba. Non Yemba. Ah. Voilà, merci beaucoup. On était là avec Nana Kabena. Tout ceci c'est émission mon je vous dis encore merci pour la Bolingo Bolaksarana. Sur bonne émission Banelki na Suka. Vraiment tout le monde prochainement avec un nouveau numéro. Merci à Charo qui est derrière la caméra. Merci à ma fille Naomi Yaba. Moi Nangai Yaba Bambote Nayo Bisiko Zali. Bote Yaba tout. Voilà, merci au général manager Clovis Fimpa, na maman Doris. Maman Doris Fimpa, papa merci Clovis également Fimpa. à papa Guilain Fimpa, à toute la famille Fimpa. Famille Fimpa. Merci, merci à tout Balingarabiso. Merci à mon frère et ami Jonathan Kakessa à Gogo, je te dis un grand merci. Merci à mon ami Jivansi Matondo Nakatia Bundes Bambote Nayo. Merci na maman Magi Matondo Nakatia Moshengan Batch Bambote Nayo. Mbote na maman Jenny Kimpavita na kati ya Londres bambote na Bisiko Zali mbote na Christian Lukula sikata vaka na Paris mbote na Papi Ngiza na Paris mbote na maître Isaac Mokenditi Shimbi mbote na maître Jetro Moïla mbote na batutu bazarana biso vraiment là to sixième Michel Mokonalelo nous vous disons un grand merci tout le monde prochainement mais alobaki na clôturer Michel de nous clôturer sur Nana Kabena il faut yemba yambaki ndeko yemba kapé des fois ayemba banzembo ya artiste faire voilà moto oya mitisinga na kingo alingi ya mibyembika jamako ganga oseku wayebi ndenga kobima eriko sebande nasali bozoba esalanga ndo akimi mula nebale na eko batama na liziba ya mai na lopango ya pesher eriko sebande na welaki kokende mobembo na mboka na yebi te tala ndenge na telengani na bimi mopaya eriko sebande na prefere nazonga nakolinga te na perdre panse ya bolingo nanga kaka po nga na bokoloba pardon impossible nakendaki osebande na mizongisi kuna nakei ngambo motema epelinga moto nakanisaki na s'échappe nzoka na s'effondre davantage nazongeli osebande na bona redouble to na repêche Eric na bandeli ya zero pesanga bolingo oyo ya bana mike bolingo ya cahier de dessin bolingo ya gamme de couleur bolingo ya bana mike bolingo ya touche gomme Eric bolingo epesaka chance ata osali erreur bako efface pe bako corriger tosukiana